pour tout le monde entier. Voilà, bonjour partout. Hein, vous êtes connectés sur EHP Média. Eh bien, c'est moi, hein, Jemima Ibele, la giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche, la beauté, femme maman Mokondi. Dans la Zawana, Banapoto, il y a EHP Média à travers cette émission. Micro libre, on a toujours un plaisir de présenter pour Nabino. Alors, na Zawana Boé, na kataka parcours, il y a une information. Na Tambola, un animateur, et le Kamusinga, animateur, azo Panzamasanga, azo Vanana Baye, bazo solo là, bakablement pour moro, Diniwe Muchiribara. Oya Kofi Olomide, pire petit confiance, c'est comme le Kofi Olomide, le quadre Koraman, donc, Yewana, donc, et c'est bien là de Miongo, 36e chambre. Todo lugara pour la information pour la bosse c'est ça bino donc moi m'a fait belé et puis ma copine de tout le temps de tous les jours Julia m'a dit mamie de gros bisous na Belgique et ça lit bien JB Koumolou le vrai pétrolier de Dallas na otambo alanga JB na kuta ina Muchiribara na quoi moroboye avant na ba master na ye ba okabula moi vert moi jus et c'est linga donc plaisir mon tu peux pas imaginer c'est bien alors na bina na kutana ye est-ce que bolingo o ba musicien bazala nango ezala susté parce que na kale qui musicien a okabela muningane mais le comme même sous musicien qui na TV a boya muningane musicien animateur avec na TV a ofinga muningane animateur mais ba sala musala moko ba betaka instrument moko mais ba ofinga là mais le c'est ce que plaisir na moni Muchiribara mais à ma grande surprise Muchiribara animateur à Kofi Olomide ex animateur à Kofi Olomide Papi le Prince porte-parole Yahweh Ranson na mon pe la confrère nanga Enoch ce qu'on a évité, Dio wana ne ba vanjwana na ba master mususu poani ba osolani. Tout le belango vraiment na kati émission oyo. Alors d'abord je remercie notre cordon équipe Bumba, la coordination bien assurée et merci à notre maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et puis merci à notre boss Edo Amani production et à JB Koumolou le vrai pétrolier de la LAS. Nga Jemima Ibele la giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise. Na Dede Miongo 36e chambre au Calamite kaba les 3 awa to souffler bougie JB Koumolou to zala wapi to zala côté nini JB Koumolou ta maman GH to zala wapi papa Edo Amani maman BT en Allemagne to zala côté nini maman Ruth na France to zala wapi anniversaire de Dede Miongo to ko ta peste na monnaie Diniwe Muchiribara animateur wa soli bien et ça lit bien to ko ta peste à plaisir. Voilà, à suivre. Quand on annonce que na couloir mobe na quoi mon la moni Diniwe l'animateur ex-animateur de Kofi Olomide central Kofi central le quadre Koraman dans la Zawana et le seul plaisir Diniwe Muchiribara a vandi na bae ba okablement kopo mais surprise c'est l'ingande suko bien Papi le Prince na moni ngabi le Prince il faut comme le mambo ndeni bozala ndeni relation na Diniwe to meka peto ibango awa na EHP Média et puis na confrère nanga Enoch na ebité mambo eza comment na meka mpe ko vanda posa nanga moi bien Diniwe Muchiribara bonjour Mima bonjour yo bonjour monde entier bonsoir ça dépend herba biso a terbe tant niveau to vandi quel bolingo amour. Bolingo vraiment esprit supérieur, ba bien o mutu na esprit supérieur. Ce ko vanda boeza ndeni obenga benga bona chumu bega bokutani ka moi sur console bitenga loka motema molamu na partager kana baninga. Ko vanda ba benga batute, mutu aza mutema la mutu okutana bandeko na yo, ba vanda kati. So monde wa polambula. Yo na car faut memaye, o vande o memiye parce que bolamo futa bolamo. To vanda bandeko à l'occasion ka ya amour. Occasion na biso ya amour ta bolingo ta niveau avant ba responsable to baye to sepela pour moi niveau za na poto hero à l'île mais biso grand moi donc to va na biso to baye donc pas de problème autant musa micro zo mutura muto comprendre la selinga bien vana zo surprise on annoncer on ponga mo elekelinga mabe
na mbota wa bela babi ba multiplier bayoka mbona mtabita ba abeta basambara shelima matobina polingogo azana mbonda na clip sambara ebogo soma echiwa mono alungo na latino donc to bundine petro na quartier latina ba 13 zinga chance maman mobala sire bengo papa ba 32 ba 80 donc voilà et wana. Voilà papa, Moutir Bara, vraiment, là, ma solo sonne belé, mais tu bête en beauté parce que, ah, les arabes qui n'ont les calanga dans Zubino, faut pas le côté vanda, to sole belé, mais ma poison, bah, le coup la poison des nito, et ben, vraiment, na EHP, mais dans la micro libre. Maintenant, tout non, papa. Olivier Lambonda. Au début, Kofi Olomide, au Longwa. À Longwa, depuis 2015, à Longwa, on a pour le moment qu'ils ont marché. Ngapwani olonga juste ka pona mutambonda kofia kozanga mutuka te taka patrao 4 kora mutambonda ni atamola makolo batambonda baferi balandanga na bakari banini na bulake na ozama kari pa echome me peka dayana yi na tsai moteme pa 4 yo kaka degré bambonda étoile d'état multiplier amour multiplication amour soustraction te amour ba moi te o percussion tout boyo kaza mundele te ngayo shera komana ye tipi tindi ngayo vraiment na habite na zo vraiment na donc na mbonda pena po o laxa vraiment ndeni obeta kyango ngai pena ne na zabu na za batambona ba ebele na Congo o ba beti ba générique ba komi loba obeti ka générique tala nga na beta rumba et pas patron Kofi Olomide et pas nani akbada atana longwa vraiment mais talaka niveau ya mutu wana bongo siko wana ongo boya nani alimbonda obena alimbonda aza papa na biso aza na expérience mais na makambo na ba pression lelo na lekete me vende bo biso to ba soda alimbonda vraiment na habité ko pour le papi le prince surprise na biso na kachete ko reconnaître bien fait mutu to bula mutu ezaka iné comprendre ezata que notre présence ya papi le prince et ça qui ndi malimonda non ali monda doye abeta ba omi 4x4 ba papa chéri bil na dama ba tutu ba le roi de la forêt vient na biso intellectuel veut à valoriser ba langue congolais na uti Japon talent na Kenya na Nigeria na zongi Gabon na ke doale Yaoundé mais na ka zenga loketa ba japonais ba bina zenga loketa ebite ba lobby nini à niveau non et puis na ebite idéologie on a fait zongo wat congolais aza toujours mutema mabe comment vient ça le lora bien ce te doit encourager batu ba osilika batu mutema mabe non via yemi ki tetela via yemi ki mongo via yemi na mundoka ba Congo via yemi ki Congo via yemi anglais oh via yemi na ba ndande via yemi na portugais ah gorumate oh bien borwana akesa DJ te coup de chapeau na le roi de la forêt. On a vu na biso à bosser, on a ce qu'on gagne via ça les surprises. Obi on a vendu un leader mon parmi les leaders les gars bango. Asa grand leader. Mais ce qu'on mbala liboso leader on a boya bato. Manima le roi de la forêt na nzembo ya nini ndema nini mamali kamboli kambote na vendu wala avia ta mon car moi ya jaune. Ce qu'on mbala liboso prêtre wana andima abinanga. Ah non, vraiment habité. Ah, voilà, tu es Kofi. Nani? Tu es là, oh, le bien à ce Kofi. Tu vois? Parce que nous avons un quadra. Oh, mais pour nous, nous avons un quadra. C'est quoi? Oh, ni l'action. C'est quoi? On a bien voir Madilou. En tant qu'enfant, c'est Roma Madilou 6 ans. C'est quoi? Pourquoi vous cancellez la quadra? Tu es là, ah, je vais loisir. Je vais te Kofi peut te. Je m'imagine. Oza mona maman na bino na père na bino lelo po monde entier et comprend que mima ga mona mère na père na bango tamsumo elobeli tamsumo elambeli tamsumo ebaloleli ne ça que no ga mona mère na bino na mona quadra les princes à mona les rois de la forêt et puis ngana mona père les rois de la forêt parce que j'étais le seul mission où raison en 2004 ba longwe brasserie au ba bengi bra Congo ba ke bra l'image concert à changement de fréquence na kikuti ngana ketala mère na ngaza congolais mutabandu na ikuti père à 50 Cameroun 50 Saoudien ba papa album témoignage musicien au numéro 1 où Razona qui quitte le seul et l'unique c'était moi Abdoulaye Djini oui Moutiraba album témoignage roi David c'est le Kenekene Flamme Kapaya ba mo grata na batutu nga
Navanda les rois de la forêt na yebi qui est les rois de la forêt. Osoma les rois ba basiliki bani ba maître ninja sikatenda ba ba fero. Osoma prendre les rois muta yemba peto asuba na ndako wana o nini bonatanga komone. Subaka Si chanteur mobo les rois de la forêt favori a ça netike a valoriser maison nda suba na ndako. Asuka ka boy mona tangeza te. Si boyo dans ta vérité esprit supérieur. Yo esprit supérieur. Les rois de la forêt a fou la chanteur mo utunoka dalenea. Bafulio batikelo pe nzembo oyemi pe na le roi de la forêt ah peto na avance pas nanga na tangi na prochaine émission na avance pas nanga to la naye ba maître ninja sera tenda ba fero les rois na bani depuis qui pas yebi makambo peto na bani do bato ba na femme de nuit ah au sud na moment 2h 3h bono bilamba na yo ah et poli a éjaculé azo matela mibali oh na bete ba mata bingala jini we comment nga avance pas nango subabu Zorande le roi de la forêt en tant que mbiaka en tant que nkoi atimbla ke ba pecho boy to ke na bango meti ay kartaye le loi sila nzembo mo ba pesa na otange na pour cette émission faux petit et puis oyebani na ote yo ay caméra zongako yo na ajro faux chanteur ba autanda ko nil part ba yebi ete ba fawzo na manzembo moko boy na otanga comme na prochaine émission donc na bina otanga ba pesa nzembo moko boye ay le roi de la forêt tal wera vraiment habité ba ro ba wera ba quadratique lo nzembo et puis ba personne nzembo wera sala intervention wera koti na clip par rapport au subano na ndako ono na mwasa butu na personne de nuit momina yelo ba valise ma moto ko katete ah no ba mima poto balingo kata moi trop po ba mesana kayu ba ngaso mobile mo vitesse yesko ko kati ah faux le petona sikoyo a betiza ils mabe do kucha po na le roi de la forêt pour na Japon na kuti banzembo ya vizobet na Thaïlande ezobet na Nigeria na Douala ya onde Cameroun oh tondi mamutuko lelo rumbezo faire temps ayemba bona yona na sina mesana na la le seul unique mission na ba nzembo faire na kateza oh la vie est belle même nzembo ermo dema ermo machacho na valoriser na binzembo bo pesa ngo trama bo comprendre lelo ba to pesa raison les rois de la forêt na outi partout bo réseau bet na kota ba boîte ba Nigeria ba bina zenga loketo mona momi pena akomi oh marambazolo ba yebite me yezo bina boye ndenge nini amona ka dio mo zo bina ke ba mo ka les rois de forêt nazo et puis niveau via lata ta niveau là senga pembe mika moke basket à blé chapeau à blé à lata bien makasi et puis alinga et puis pour blé za couleur na préféré couleur ba couleur y griffe ou bien ka moi simple est-ce que via lata la massa griffe mais nana ma griffe c'est ma propriété via classer bien basket à blé casquette à blé de la jogging mo boye moi pembe mo bimi single moke et puis niveau zo bina non via lata propre et puis ça ba couleur préférée ça ba couleur oyo et simbi mokili noir na blé soké partout blé na vert do yaonde makambo ça ba couleur oyo ba ngana bio boya rabatu metango ndima vraiment oui ranson poani po et puis na temps ya roloba parce que bola mamutu abomba te vienga na vanda le wana maître Willy Seta maître wana yebi maître ninja sikatenda el wana nani garde de corps maman na biso ma pasteur ma Sylvie ma pata ex garde de corps na bita so azala tout les filles azala wana pe banine donc allô pour comprendre la réalité, ce qu'on peut continuer, voilà, on a une surprise, Papi le Prince. Le Prince, il faut la télé, ma peau, ma belle, invité. Les princes, ce qu'on a monio, na jinoué, mouchiriba. Vous avez des camarades, ou alors moi, coïncidence, dans le couloir, des musiques à Congo, tout ça, dans la carte. C'est au moins le biseau, donc peut-être pas une surprise, mais on a déjà un père spirituel, dans Jinoué, mouchiriba. Oh, les là, leader. En tout cas, le gouta m'a bêté te vendre de temps en temps. Ah, ils ont rendu te vendre dans l'abisso. Tu as l'excellent abisso moi temps. Tu as causé l'abisso. Tu as sur la n'engue pena la réalité. C'est un garçon moko au hasard bon. Et puis un garçon courtois. Un garçon moko au hasard un problème à battuter. Et puis un garçon moko au alinga ka batu. D'abord un amour ya batu. Place yé hasard alinga muta souffrir. Place yé hasard alinga kutu et l'eau moro dans ma belle qu'elle a été. Donc, tu vas dans ton pays, ça n'a pas de conseil. Mais tu as bien qu'il voyager. Tu as bien que papier a voyager. Alors, papier ne voyage quand tu vas sur la naïe. Parce que tu es au Dubaï. Tu as papier, en tout cas, le gouta m'a bêté. Yo zandeko oyanga oza
mutu nanga tokuta na base na biso nasa ta symbole quand deux salara qui na ndengo ke voyage yé patiaki c'est symbole donc la minute on est ça boy yo na minute au moins on a un mois au tir au somba su nyamazamba te parce que auto zo na ba chacal na ba cochon pour surprise au moutiba betinga na invité jibe comme luta le vrai pétrolier ngamona tanga banini yo obim sanyo tuté o la sata moko zanga na tanga nanu ba cochon ba chacal ba antilope o somba te parce que ndeza boy o zo provision mo peko mutura mo mbekei po yende ngazana na à part musique c'est un patron o meme una ba jeboete voilà ndeni parce que c'est un esprit supérieur. Dans la bana potonga na lo bango vérité nga bomba te boyebi nga gros bébé de la presse giga de la presse congolaise na baka vérité mutibara betengelo mo bena ka somone est-ce que yo va nende c'est to va nende normal parce que bino ndo banga ngo po ya mwasi mais nga va nende normal ebi saka mitabi msaka ba mami wate ba bima boye na en pleine émission yo va nende normal te to va normal mona menito po ya silika ba kande la gai pour soyez candé maman 15 millions bambio na face dans la minute on est au vaneru na so banga déjà siko pour ala mutema mabe na okaba koka yakaba na ndenge ya kanda ya décision ya on a ben soyez bien à expliquer nga 21 billets bamba ki gloria olangi 21 billets $2100 ah mutiriba au moins que to van pena ba Olivier na mbonda a beta trop akoma casser na vie na mais bazo reconnaître établi non na moi na mobile il faut rappeler moi un moment la maison mais ko ba ke te ali mbonda za na doyen mais tout est ka Olivier na mbondo ko le petit te maison mère ya mbaba tunyo tout maison mère za mutu mote doyen bango nde bazana ba ebike wana ya na bango doyen et puis doyen ti le pe sa chance na batu baya doyen rose a jamais muté marokanga parce que doyen ba belela déjà quelle que soit la lumière de la quelle que soit la lumière du soleil apparaîtra doyen le roi de Fabele là Alina Mbonda Zomban donc azade amutu mwaza ayebi peke bato baya na simane bango tupe ba tepe ba luka vide donc doyen jamais se babike lelo na Olivier na Mbonda aya doyen kala chance pas wera eza maison mère mutu tout azana droit kozwa chance Zomban travail na oye vento na coacheo ou vai na yo doyen pe azan esprit ya kokanga mutema te azenga akutu doyen kuta senga batu baya emozo papi sankara batu baya emo nazaka na besoin pe na pema doyen kenda ba poto belé na vie na ekolo donc amuta beta bien abeta pe 3 comment déjà cassé donc on a mené tonde ça boy ndeka tozana yeba ke après une semaine oyo gali solo na déjà parce que maison ça déjà eza maison mère ezo senga batu parce que biso kuna ezake chaque jour on a besoin parce que we raso on d'abord chômage we raso à part musique on a 3 titres bino boye bi ambassadeur universel de la paix ambassadeur universel des enfants soldats ambassadeur universel de la Croix-Rouge à part non musique we raso de ana ba orphelinat oh le lozu la ba orphelinat beaucoup la bango. Donc cela veut dire que dans quel ce n'est pas fallu on a d'abord chômage. Moi na mobali boya na moi ça na bana. Ana musani na maboko. So botika ibo ninge basani. Ako makuluna. Le prince na kuti na ngayo bozaki na muchibara awa na cadre na divertissement mais la question mo bena ko ratango te. Sko pour ni bozalaka mingi na piroger mona mboka mais on dit moi isolement na sediko. Boyoka na te bozalaka marate. Te biso maison me bolingo ezalaka. Ato sale mission te okutinga na nenga surprise. Nenga surprise mais na ko la ratango te oh le prince. Yo mutnanga na ko ratango te ya. Ya to zana batunyo tout. C'est du coup c'est un autre frère, puis Roger notre frère. Biso nyotu ba sangamo to zana biso déjà ini. Donc ça n'a rien à voir avec une émission exact okuti biso na surprise to zo mela na biso to staffé. Ngai kutu na ndenge ya bien na ngana côté ya image te mais taka na voilà. Ouais. Donc ndaza bozana musana na ye. Dans les musana et bosco zolu azape na moi sana bana donc à travailler donc si go so we raso atale mutu bo azana ba engagement ebele des fois aluka yé moko abokola avenir ya simana e des fois travailler donc si go so babi aya maison mais mabeza
Donc, est-ce que pourquoi bien on doit mouta l'on répand à opo, à comme à coquet, à bandako, comme un pauvre, pour le CP là. Au rolling que lelo, n'est au mona lelo, mouchiri bar lelo, à cabana fait mon pauvre moukondi. Mais ça patron lelo, et ça bonne ranan. Comme il producteur, n'a évité. Comme un patron, il y a parce que ça va spectacle. Pendant tala, au moins de yaboué, na ok, na voyager. Zon prend, na voyager. Mais na yeb sotan na zarana bilo rasa romo na démonstration. Te poso na kanda na roib sesko ba no bamba on a mis suno. Wana ocha fouin. Fouin, ah fouin ko fouin moi ba manga fouin na ti fouin. Père spirituel. Na voyager samedi. So a romo na ba démonstration ta ya muke. Amo na pena geta. Valise pena dans 46 kilos na rotondi sango na compte pena yo. Sans côté na on a côté ça o ya biso ya batu na biso maison même. Bah mon on a une démonstration pour hier à Siliga pas. Bah papier parce que ça lobby. À lobby derrière équipe pour la tête quand même. Bah la photo. Maman GH. Voilà et do amani jibe kumalu téléphone portele de la. Maman la nganzam. Bilon va c'est pas gloire la moni yango e banja. Gala de gade na ebisa yibino ya Siliga. A pesa na mvutima. Akoto bulan litoi. Atayo moboye. Il faut na zenga code ya. Papi les princes, to sala ngo aida na misto so to kabula moko. Tanga no kabula moko te. Yo so zoi ba uzoi de ba mpaka sa ba lion ba lapin. Zwa wa yo ba pesa. Papi les princes. Yango. Na simbelo te. Ngate sina mabe ko bunga na poche na. Voilà. Titi quand même va faire des millions à séparer sur Simbelinga. Ya Willy Opele, achève même le bobo. Eza démonstration mouchiri par rapport. S'il te plaît, confère Moussa. S'il te plaît, président Igmalong. S'il te plaît, Rachel. Hein, Gina la poétesse, pardon. Voilà le grand caméraman. L'accent dans le loco. L'accent dans le loco. Maman GH, EHP Média. N'a habité. N'a pas l'air le canard. Namoni maman Mouchiribara ale bayo tekelanga nyama zamba gros bébé de la presse congolaise qu'on a mongo nambi la pena mosaka ngai na lituma ça lui vient de l'émission on l'a invité na ça on kitoko je savais mon confrère Enoch na habité na kuti Enoch papi les princes Mouchiribara ce qu'on a habité bozara ndeni bofana déjà za makamu na zolo ba donc biso na biso to kutani donc eloko olobelezate talaka nde to vandaka ba binde seconde zalaka tangu Mouchiribara zali yenda zali mokonzi makamu l'espoir du moment maman na bien ndongo kutane taka yo mo zade ya osepela omoni nenga tomboka mais wana tomboki mukeza na ka juste moi tierce ya pourcentage à retomboka na carburant ya papi les princes na bi wana eza muke a tombora sou bien Enoch Sampuye yo batu baebi na bosolo ya Congo na MDH Enoch Sampu azali tozo vanda tozo seka tozo mela mo eloko to te da ko dame po baeba to dama déjà to dame pena ma ba misuneka na maki des na longola mo bandambo etika la mine to zaza ebele na ba bariki bazali ba les grands caméramans donc rien à dire rien à signaler yo yebi. Mouchiribara lengue a selinga na habité patron Mouchiribara laisse-moi tomber les grands caméramans pe la monia ma solo bonjour mère la fin allez poète la fin poète bon mpandina la fin papi les points ça fin papi les points vraiment veut te gagner maman tanga ben petit saka na image ana saka na ngo bon je te compa linda like oui abina mapeti nanga kofana na kati boye te so fana na kati boye mabe talaka cortège na na sima ale petit nanga zo caméra saka nango ale nano saka nango papi le point sp mpanza za ki wana ale na tala kaka nyama kaka nataka nyama kaka pera pele ngabina mémoire na palais na ebate nyama boye na mona ka pera mutasombeli oya ngai ya yonde ngai imona maboko nani to simbelinga wala nga oya yo bimisa ezami bale ngape na oya ngai posa na oya yo ekokana nde tala kaka Mouchiribara za na point papi le point na point kuna moni ali mbonda tala kaka Olivier Mbonda o nyama na nga banyama ya mibale awa il faut tomber Mouchiribara boss tenga pe na confirmer Mouchiribara boss ce qu'on a moni tonton jusqu'aux à côté nini ya Mouchiribara ami
pointerenga oyo ndenge bozomona ye boye bomonaka batenti bokanisa neti mozungu mais rien tozalaka na Bilo Musafiri, un garçon très beau donc bino mo bomona alobaka moke boyoka ndenge apeselaka. C'est très beau, très beau. Maman, Très beau. bon je sais pas. Oh Bilo Musafiri, oh badino surtout bayebi poto. Mais si bomona to vandi boye, la mususu, maman, yoro ya moni boye, la mususu kanisa ngo eloko ya sika. Mais eloko ya sika te, omoni eloko tozala nango siko ya chaque jour. Talaka nga leo nazalaki te, vie nanga muchiri bara, patron, boss man, andimi abenga petit na ye. Petit nanga Bilo Musafiri oza wapi? Na sutuka chombo eleli boye. Oh vie nanga muchiri. Petit nanga yi, nazali awa na base, na terrasse ya grande sœur na yo Feza Musafiri. Petit nanga yo zapi. Yara na to kabulaka mo eloko mo boye ka ndenge ezalaka ya chaque jour. Donc mutu ya batu. C'est un peu banga parce que Muchiribara ya comme on appelle ça Edi Yeli na eba te papa social. Aza mutu ambongo ndenge monye boye. O eza ya lelo te to mesana boye to zana grand frère na ngai Pacheli Musafiri. Aro yebiso même makambo nga na zoloba. Donc eza makambo ya solo échange raté. Ye wana ye moko papa yo le banet ni makambo bo mesana ngwe. Bon, tout met ça en gros, comme d'hab, tout met la carte, tout coûte en la famille, tout solo, tout partager à l'occasion de rien, tout ça, voilà quoi. Naïmo Muchibara, tout va naïa, tous les albums, les oyate, na âge nayo, na danse na biso soupe ya bilolo, donc à la trotte et inda, donc homme social. Abeng Sarabiso, tout vandara, tout partager en famille, tout solo. Qu'est-ce que tu peux dire parce que ne baba kene ba misi ba dans la bolingote, ba zara moko boye, ba ça va semblant, mais na quoi ba boya na mais oh déjà Muchiribara c'est ça déjà l'amour hein. Comme ça mbongo na poche ko se pesa ba ninga besoin de bolingo. Oui, bolingo makasi. Talara soki ya zoloba. Aboya mutu te, donc alonga pas vient na quoi dramatique quoi reconnaître. On a ce qu'on sentir que non mutu azana reconnaissance. Azalora bengrate, donc à vendre à batou, à sololi, pour partager tout ça, les alaritoko. Et on va tous se préparer pas na trop. Voilà donc on va faire tout à EHP Media donc et ça lit bien dans Borika donc ça lit bien Dédé Miongo na comprendre déjà musala qui toko todo chuter na biso maintenant c'est là donc prêtre de prêtre Muchiribara Jiniway défait bimia les boss nga na zwa combien bébé mongo na ebité Dédé Miongo ba buto so ozwango na ebité na ebité nga pe funa zwango nga peti manga ingana ko sa iloko osalante ba manga pe chambre de monnaie joyeko yo ndenge ozala na kozalela yango presete mpo babi lelo tokokenda apamba te yo oyebi masolo kote kuna ndenge bime ekota mpe na gauche non tala kosalaka bote nga alingana babamanga na nsima yango déjà Muchiribara kopose équipe te zano alesi wana bilo mike o patron na binenga na yeba zambima yonga na kopesa deva caméra te comprendre yo kozwa mambo eleki wana badeseli omoke bo la réel totambola so totambola na mike seke te mini noloba abata 5 minutes koloba nini te ono sivande no liboki oyo ezani nadi napesa na caméra te voilà Muchiribara do ezalaki na kama surprise te bana poto mikili monde entier eza kosunga bato tant nkolo apermettre nkolo yeso ya faute vrai nkolo na grand prêtre de ligue nkolo te parce que yo bimisela so babiloko moko kotenga so nkolo te nakozwa yo tosolola te kotengela nkolo te yo ozwa ta mani fo yidaka bato yango mona yidaka bato mais bamise kutu na parle donc voilà faut comprendre comme na so ezali na suka parce que nazwa ebino kaka boye nakutenanga mpe nazwi na meli mwa nayebi te ajibi nayebi te voilà et ça linga moi plaisir à Jiniway ko ça la boye te voilà donc vous comprenez que non c'est donc ambiance karayeska parce que vandi ça la moi bien pour que ça la bien comme na suka tu peux dire quoi na ba musicien o bazanga bolingo lokola yo un animateur un ex animateur lelo boye o ça la ni disque na yo
soupa bilolo oyo kokanga monde entier. Qu'est-ce que tu peux dire na ba fan tout oyo ba olinga pe na musika? Attends no boss, mais boss alinga azapeka besoin mbongo. Zara bongo. Moi numéro pe ba ko so poser ça bien. Non, numéro est plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 numéro moko. Ya na babor batwa bayego. Wanda numéro ibana monde entier na toujours un numéro moko. Motena Dalai Lama Sami Ndombasi prêtre fa 18545 facette prêtre. Moli Masan kisi 7e dan Poutine. Motena Ali Mabaya, Motena Kumaluta pétrolière Dallas, JB Kumaluta. Motena yo tozomela o. Ah, Motena yo abotom laboro yo Motena yo tozomela ale Motena yo tozomela Motena yo tobona biso tanga bato Motena yo tozomela Motena yo tozomela Motena. Comme la souka, papi les princes, moi 2 personnes na yo na habité. Deux personnes à remercier d'abord mon boss, le roi de la forêt, Oazota la biso andira ka parler au rançonniste. Maman la biso, maman si de Jiman pata maman na exaucé maman na gladi. Et puis na mené ton rose ingrate à remercier grand frère Pop Archevêque même le bobo na Paris. Donc comme toujours à la jeunesse to va na biso to CP là. Na les pères spirituels Moutiri Bara, Ndera Zalara. Naye partout bozota langa bosilika pona ndenge ya mabanga sona na tanga batebele na pesi mbotera na ya uli opelela MTT le Japon na kata Diblin na remercier venanga Garay Kumbu Roger Mvumbi petit frère Papa Kito Kalonda dans mon fils oh yegu na robo salate wana na mwana ngai dans makila na ngai 00243 ya uli Moucheni petit na ngai caméraman le plus célèbre Richard Richard Yebi Solo tala de Gambia Sinezo Kende dans le Utama Bete Boto Mona de Adefei na ngane na zui en tout cas biso ba isa biso so zui mbongo et si déjà melo le fo Kende dans ne na zui bo tirana Kende bayo mungi bayo. Donc comprenez Olivier Nambonda moi ma banga ne plus numéro vraiment avant la pesa numéro naza mutambonda ote na suka kana mbonda te partout na beta kita na yembaka Patou soda motema nange bimi bibon moya kofineza te sengi kaka opération na bengisi banganga ya monde nyonso bakokite kaka yo dokotola timalanga jin pobele yo maboko na yo bulangizi nanga motelanga na trésor nzinga masa nanga vraiment mobala maman na biso sire bengo maman vraiment na été maman na okemba bana longe pas kofi na okemba trop nazo kemba to mama donc sala ekoliko ebengo mera batodi batreve ba noblesse ebengo mumia pembe mbonda yo azoleli mutambonda oyo andima na ye akemba abeta balboma minene soki jin te ma trop masana nga muta apelanga pale nako bomba masana nga tafutelanga ndako po patron na minso patron nanga za trésor nzinga na jin yep na yepe patron nanga donc bokoyoka makambo PIS 243 097 31 33 142 PIS 243 97 31 33 142 vraiment gars journaliste et moi c'est qui tord mboko vraiment na biteko vraiment nazolela donc on est à Dio Dédé Miongo 36e chambre na Boric 36e chambre Dédé Miongo na Boric et ça les bien à Téléma. Oui, ça m'a pas kenena, on appelle lire ma kenena. Ya on appelle lire ma kenena. Ah, tu dois lire, tu dois m'élaborer que ça la bien moro. Barik tout ça et ça la bien te lire en chaque jour de Moutiri Barat chaque jour ça bien. De m'absolu banda Barik pour que ça la bien donc de les miongo. To ke nango boye papi les princes ozo raté ma kenena na 4. Donc to ça donc Toza va faire la EHP Média. Toza va faire ça bien. C'est livré bien. Tu vas les banda, tout ça s'appelle les banda. Voilà, vous comprenez la réalité.
télé-réalité, donc nous sommes en réalité, ça bien. Nous sommes là, nous sommes là, oh ma kelena, baluba balingangu minga, ma kelena. Nous sommes là, maman GH, la maman le cœur, maman de tous les enfants, bah fan tout à EHP Média, je vous aime bien. C'était moi la présentation, j'ai mis Maïbélé, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche, maman Mokondi, la Botifa, la Giga, des gros bisous à Jibé Koumalout, le vrai pétrolier de Dallas. Merci à Barik, le caméraman le plus frais, et merci à Dédé Miongo, 36e chambre, et notre cordon équipe Bumba, la coordination bien assurée, Tozawana, avec moi, dans micro libre, donc vous ne serez jamais dessus. Je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.